Ça me fait tellement de joie de savoir que vous êtes nombreux amis fidèles de www.congodialogue.com. Merci pour la confiance, merci pour la bolingo, merci pour l'appel Nabino. Merci pour vos sala que pour site Nabino et Zala, et la charmante Jenny Okasa, Azala Razala Rapé. C'est-à-dire que non, parce que Bino Bozana pour Bozo Yambakaye. Merci à la grande dame, hein, Maman Francine Ngembe, 3 fois Kano, Balobi Boss Nangaye, na Lingaso, na Opé Sembo et Mbote Funa Taraboui. Boss Nanga, Maman Francine Ngembe, merci à toi, ma maman chérie. Merci aussi à toute l'équipe technique derrière la caméra 7. Nous sommes en direct de l'Afrique du Sud avec l'émission Télé News. Télé News, c'est une émission qui se passe ici en Afrique du Sud avec la charmante Jenny Okasa. Aujourd'hui, j'ai reçu pour vous l'un de mon confrère, on a bien l'ingaraï mingi ponganaye to la radio, c'est-à-dire sur au moins la charmante au moins y confrère nanga à l'école indile belé pour les sabno que non, il faut peut-être ça respect na bateau ba les kamusala babana musala liboso na biso. Pour na yebise ki bino que non, l'expérience aussi compte. Pour ceux qui ont la charmante, nous avons respect na ba papi moma, na ba Noëlla Madinga, na ba Gabana Basie, les Charlie Prince l'excellence compte, na ba Yannick Wenge, et ça pour babana musala liboso. Et ça le cambo expérience. C'est-à-dire yo peut en banda la charmante, il faut tout ça dit pour l'expérience compte. Je suis avec mon confrère Yannick Wenge de Panja Sangona Congo. La charmante de la presse. Et tu as peine à tâtonner pour yoper balobi au sakana dans la site. Bon, tu obéis ma solanga. Ok, il s'appelle Yannick Iwenge, c'est mon confrère que j'aime beaucoup. C'est avec lui qu'on va développer les sujets très très importants. Papa n'a pas sur qui tu es. Toi, on a plateau, toi, on a vu bien. Parce qu'il y a provision, toi, on a vu en direct de l'Afrique du Sud. Mais tout de suite, on va monter au Bakam, on va vu, oh, Azachou n'a qu'à ça. Bon, merci beaucoup, vraiment. On a fait souvent merci. On a fait souvent maman Francine Nguembe, merci. Parce que Mbala Liboso, dans les émissions, banana banda qui journalisme. Mbala Liboso, na Katia Fouy d'ici, na Congo, bengana leka simbate yo yebi ba parcours to betangwa mais naza déjà na Afrique d'ici na kata Jobour do bino mo sentir donc fait nga c'est di bolo buka nzambe Champions League l'homme social de sentir que non tout ça quoi la charmante de la presse. Merci beaucoup Yannick Iwenge na yambi yopo na Télé News biso to zala rato yambara mutu par rapport à expérience na respect ya musala o azo sala ya on a yambi Yannick Iwenge tala kuna beti li bakuto on représenter Yannick Iwenge na site misusu mais pour babi Yannick Iwenge o sakana na ba site yebisa biso na Yannick Iwenge banda wapi. Merci beaucoup vraiment Jenny Okasa pour la question où vous avez liboso à tout nanga ngala banda mamba site na casa rema on a bien en casa trouble parce que les sites moro boy trouble les en kati au moins que non ya mama nzambe so casa so rema mais na kati ko kibo satan les en kati mais na petit fait na mbote place la na banda mayimta bansanga mamba site quoi yo ni manga boy ndenge nini biso to bi casa rema za site ya ba chrétien yo sa biso ke no bo nzambe za kuna tende na sala 4 ans kuna na sala 4 ans kuna ndo mo msuza lo bate mais na petit fait na blaise manzambe mbote parce que yini mtu na banda mamba site internet wana na kazari mabat baebi na sala ba kwenti kwen de kala mingi pete suna sa kwenti kwen deuxième volume o na ozong tsa batunyo so nzela onga journaliste onga patron onga musicien onga nani ba otu ba ozong nzela donc mama ebele donc ezala ngo ya mama nzambe na maloba to ba businessman za mama nzambe na maloba mais na kati kuna kibo satan ezala kati na ndera 26. Après Kazarema alors que Congo number 1 il y avait un bébé lipor do na PC mbote Congo number 1 nimte sala batu nyoso ba ibanga monde entier na kati ya Congo number 1 ni sala ngana kutana ba Kofi na kutana ba Fali na kutana ba Wera na kutana ba Ferré à travers Congo number 1 na kutana ba Venanga ba Balume René mon la poto akala ba maman Joséphine Mengi na Paris na kutana ba maman Louise Ndona na kutana ba maman Miminduma donc à travers Congo number 1 mais Congo number 1 ndep na vandi ndep ma poto soko yebinga pour Congo number 1. Merci beaucoup. To Joaki Opé, les gars qui paient passage quand même dans Congo, Elenga Congo. Donc Congo Elenga, je crois, non? Les gars paient passage dans Congo Elenga. Mais to yambi parce que non, tu as bête non, mais seulement très important. Yannick Wenge, au salon Moussa non qui toko. Mais dans mon internet, Moussa les a beba makasi. Bah journaliste internet, bah comme une abouzo bah ebélé. Mais ça, c'est une différence entre Yannick Wenge
tanga bande osala abandaki musala internet na lelo ondeki musala ngo komeli. Merci beaucoup Jenny Okasa, la charmante de la presse pour la question on a vraiment ça bien. Biso ton to bandi mamba internet to deka na deux sites. To na Congo number 1 na Congo Mikili. En tout cas mamba internet nga eba na ngo teta on ba benga nga eba masala ngai bijou et kamba moi na papa et kamba ça na RTNC. On a eba na mamba internet té. Mamba internet té to bandi ba polémique ya buzoba o eza lelo ezaki té. Comprendre? Ba polémique ya buzoba ba nonsense na télévision. Donc tout ça on va internet, tout le monde on que batu belé ba vendre ba tala biso. Ni to so la boy. Il y a des gens on va vendre ba tala biso. Émission tout ça la émission, tout ça té ya batu. De toi ba journaliste lelo monde entier tala biso. Moi muta juste tana avant de tala biso l'émission. Yo lo ba n'importe quoi. Hein? On lo ba n'importe mais biso to zaki des citoyens zaki savent mais ka ba site comme belé. Ba journaliste comme mutalala la muka comme journaliste donc bazo ba mbol ça la tête de bazo ba mbol ça la tête bazo ba n'importe quoi à la télévision donc je dis ma trop pour na méchant pour la ba tunyo ça c'est vraiment là quoi. Il y a une raison auto ya melio des gens ko populaté ko zoom sur certains journalistes dans là parce que moi babuzo ba pe et comme pe moi ebele Yannick Wenge expérience na yo oleki na ba site wana o ya mepe ba musicien minene lelo comme po musicien ya munene o ya maya tout non site na yo atuni pe na disons quoi na CV na yo soit na valeur na yo ya bomoto au moins que musala ngo zo beba ba grand musicien o to za besoin to ya mbarabango bazo boyar na bango contenir ba comportement na biso. C'est ça so ba musicien minene na ba boya eza pour na comportement na eba na matanga papa Tabulei akufaki journaliste mo boy na otanga komo na été na Congo biso to na Congo journaliste mo boy ya Congo boy na otanga komo na été aye pas Fally Ipupa DiCaprio la merveille aye pas misi micro pas Fally atali boy atune question na tout ça qui on est belé na ba biso zanga ko na ko banga mbali biso na mba Fally na banga Erjon la meki boy Fally boki sèvement Fally habiter dans ça là mais non on a Fally otalanga non on a Fally otalanga na posé Fally bonjour Fally na gars bonjour Yannick Wenge maman na zanga na question tout na donc c'est qu'ata la rappel donc atala ngai donc bonjour Yannick Wenge ataka Fally Ipupa taka Fally Ipupa na zanga question so la télé émission là ba ebi mais comme quand était que journaliste mais ça makila ou tout tangelo ba chic ndi la poser question c'est bon au moins so ba journaliste minene ba boy na la télévision tout le internet lelo eza buzo ba journaliste ba ça ba journaliste na n'importe quoi comprendre toujours rwanda ndewanga so weekend jeune wana Ken piano c'est ça so weekend piano so tant musala sala ken azo bebisa ki journalisme. Comment ça Yannick Wenge malembe dans ken a bebisa journalisme na ndenge ni to solo là ken c'est complexé ni biso nyoso to ebi ke ken aza journaliste yo benga ken a complexé na ndenge mama so na tala TV so na tala internet na ka kanda mo ndimatea na oka mama na kanda na kotala buzobo bato ba otala biso na minute azuma tana e akota moi tamso apenga mo 30 minutes là na Yannick Wenge ngala ko mo ba n'importe quoi na no finga Belgique na no ko créer ba polémique moko ezanga tina kena ali boma na mutu Yannick Wenge ala rien ça la mutu na e quoi Yannick Wenge kena fin aloba Afrique du Sud yo posant en Afrique du Sud quand même non ngala za na ka d'Afrique du Sud mais yebisanga na peut obeta masolo Yannick ngana début na lobaki na comment na l'âge mo ya lobaki non na bi l'expérience aussi compte c'est-à-dire que non toti que la bateau bana ba expérience toti que la bateau bana expérience Yannick Wenge ken azana na musala peut-être bana musala avant yo comment tu so tété aza complexé ro tété kada journaliste tété oboni musala kubanda avant to kubanda avanté na ebité so comprendre yo poko bana musala obani musala no liboso na nga meta musunga na yesi manano wasala bien koleka bato batala biso ndi ba eba ke mutu asala musala bien mutu asala musala mabe yo poko bana musala oboni naninga foté so comprendre to so lana to za quand même bato yana bato de to so lana no yana ba prêtre bata lar bata ba mbongo bata bana ba compagnie ba vandi bazotala yi ba deka multi service on est dit que des cas multi-service, prêtre, moi mbongo belé donc avandi otala yoboé. Yo so mon n'importe quoi à la télévision. On est Ken piana na ninga na os full a été parce que on a refoulé été. Comprends? Il y a bandit TV sur le bosso on a 6 ans à TV. Na été sur ça combien d'années? On a bandit TV au 6 ans. Na habité à ça so kinde so ne na bien kutu na kutu ta ça la émission pe na bien kutu te donc Ken na la iloté. Ken na Congo
alors ba ya biso ba journaliste to craquer qui na eloni bo craquer bo landi bo sale ba interview bo lengela ye na hôtel alalaki bo betele porte hôtel VIP mama qui na ye to beta matolo journaliste wa yamba ken wa binga na téléphone ndeni qui na la transport ya la mutuka na yo o aider biso to zo to ko tike et pas prêtre mo beta matolo Yannick Wenge o eza télévision eza Congo Dialogue o eza Congo Dialogue ba Orlando partout dans le monde Jacqueline na la Orlando yo lobi Kenya zanga transport en Afrique du Sud mama nana voix ça on a téléphone nanga o master moko journaliste on a kata mboka biso afutisa binga allo Yannick Wenge qui na besoin to ne place mo ba benda matolo main et de biso na car na o na bité na mo ba course mo na ça la moyen qui désate zo comprendre mais akino ba biso ba journaliste to craquer na éviter ça biza buzoba akepe na Congo aya beti no ba matolo na ba to biso to za na ba ngo pepele so vando belebwe masolo pepele ala ile no so na ba ndako batu ala ina na ndako batu enta mutu so uti voyage il faut là on va na flight makamneza biso to bit kena la na flight ba sombele mutuka Yannick Wenge te ba sombe ken mutuka te to so la ko eza na prêtre moko sombele ken mutuka pe ala lisi na flight ya bien papa to tika na makambo ken piana azaki sentinelle to yebi era komaki era van de place on doit vendre wana zo comprendre on doit fungola ba porte ya mo sentinelle azala meilleur fungola ba porte na ebité na ndinga faute ya to solo la zo comprendre ken piana azala mutuka te ba sombele mutuka te ale loro te abete ba matolo mo polo mo sombi ya jaune na mo loro mo bonim da sa na émission mikolo zo comprendre ya Adidas ken piana atika biloba loba zo comprendre ken piana so ça l'émission normale tika ko finga ta France comprendre ba prêtre ba na fondé c'est ba maman Francine Ngebe moi na poupée mukolo moi c'est grande dame ana Belgique yo finga Belgique ba vena nga chiko de wolo wana ka Belgique yo le kana TV do finga Belgique ko no finga Belgique ken c'est n'habité maman donc nzamba limisana na mesha ba tropa ndiko na bo excuser ba liboso le gate venga o legate ana nga o legate po natala ba buzo bandeleki o mususa ki na Congo bo ba pese trophée journalisme donc comme wana Yannick Wenge permet-moi d'abord na ebi que na kanda mais permets-moi d'abord de dire comme ça un grand merci à ya Julien Mbala balobi gourmestre Rosentelvi ya Julien Mbala balobi manager na ngamoko balobi mécène pour assurer bien Afrique du Sud Julien Mbala. Et pourquoi pas à Petit Jésus Didier Chombo hein balobi Didier Chombo chama ma Petit Jésus de ba mécène no ba ebo solo la chetemba ka embele boss ya nozi mwamba merci beaucoup pour message je sais comment ki nango calamité to solo to sepela parce ya nozi mwamba zana Yannick Wenge toza en Afrique du Sud toza ba chroniqueur ebele ya télévision pe ya net. Dernièrement, tu as eu un chroniqueur na biso mais surpris que non Yannick Wenge na coulisse jouer sanga Jenny na méchant mabe Afrique d'ici depuis melinga trophée ngam na za awa et que pesa chroniqueur simoko autiki tchasa Yannick méchant Yannick bon omoni to so la pepele to ka ma solo ya na to sa pe mission mon ka mingité Karim Mokonza zaki awa azaki awa akina Congo o ba PC trophée ta que meilleur journaliste zamamba le kuta nini trophée biso to moni trophée moni manifestation et ça n'a pas normal on est to telemika maman de blason les grands sapeurs en Afrique d'ici d'ailleurs maman Yannick Wenge za trophée ko to telemika ngana e zo trophée ngamuta TV na wazeli na bani liblason calmer nanu zela allo c'est di bolo wazalo na bengi batu pa na mbongo na zota moi 100 balles 200 balles to meata moi secret moi caméra filmer pour na muta TV na journaliste moi caméra filmer ba moni que des blason no renga journaliste apesinga trophée ba moni trophée ni manifestation ni na maki ba na minute actualité ça fio nga na maki ni mission nga le baki paraît-il jomo bonne mtu amona ki trophée na bureau ya batu. Tant que mon bureau bata CPL na ngwana bo pesa nga trophée bo pesa nga trophée ni trophée ça bureau te bo pesa nga o ça va zoa o te bo pesa nga na 4 émissions quand les caméras bo maman muta ko ta pesa caméra trophée monde a pesa ki wala muta pesa ki to follow ba bon aki kuna journaliste tout ça ba grand journaliste ba Yannick Wenge ba Jenny Okasa la charmante de la presse tout ça ba to bele ba ndeko bele ba journaliste baza ya utika konga ba pesa trophée ndinga na sens ni il a joué et là on a goûté ko sala sali na il a joué on c'est la Karim Mokonzi nga bani TV Karim Mokonzi talanga ne mission nga na mbi Karim Mokonzi abina talaka yo ya ba yo talanga ya Karim Mokonzi banzi TV simanga na okele zuwa Karim Mokonzi nga Yannick Wenge na okela Karim Mokonzi zuwa ya nini ya za mwasi nga za mobali
c'est vraiment yote tozala ade ni tela ma carburant chelinga ma carburant chelanga ma carburant bona ke la mutukutu vraiment tala merci beaucoup merci balobi Yannick Wenge alobara na mingi te mais sur azo loba c'est que méchant mabe aza vraiment ya retomboka parce que balobaka moko pe faut ko tia les points sur les i biso dans l'Afrique du Sud ba réalité ça là donc tant ma maison loba ma na ndenga mabe na Afrique du Sud il faut to dénoncer yango parce que Afrique du Sud bana poto bana Brazza Belgique partout de ça Afrique du Sud ils ont souffrir nanu nde toujours nyo comme na programme ba news toujours nyo comme na ba invité parce que moko biso toza en Afrique du Sud et ce qui na ba réputation ya mabe yango to ba ki biso presse photo dénoncer kabiloro mususu soki muto memi Afrique du Sud ndela mabe biso photo dénoncer ye Yannick Wenge toujours qui na biso suka mais ceux qui na tikio et vous allez penja bien té parce que na linga to beta masolo ya bino ba garçon ya presse ya internet pe bozo bebisi la rapé biso musala ezanini bozo landela ka biso ba Yannick Wenga na yebi ke Yannick Wenga célibataire awa mais na okama we sanga ke no Yannick Wenga za na mwasi na poto obetela nga lisolo te ba jeni bino ba mibala internet bo obetela ka biso okasabi ke yo a mystique na kamwe yo yebi na yebi tonga na mwasi na poto te na peso exemple parce que to na TV ba mabala esala okama journaliste internet na kacha ki o mwasi mo wa uchi poto ayo obala yo pe to okama vraiment moi uchi poto ayo obala na Afrique na Congo nanu mpona bachroniqueur mamba libala esalami ya bachroniqueur wana na Congo eza na lokuta oke mwasi abali eza na baje omoni monde na biso eloko eboma biso tokomi na lokuta na complexe eza wana eza complexe tozalika Yannick Wenga na poto fona luka mutu mona mikili na sala molo azala na Afrique du Sud pardon na luka mutu mona mikili to sala mo photo to sala mo boye mona ngape banini eza ba complexe mama omoni ngaba na banama mba TV soto koti mba mwasi na poto nini wana eza ata msu eza mabilo akati tozala biso na ba fan club maba ndeko ba fan club te ba to batala biso ba sponsor bato batala biso mo vandi bobi ene ni fena nga sele di bolo boka nzambe solo na pharmacie za kana kata Luanda wana ba bokela nga mukio mona pa moi $200 ko solo mama mimindu mane singa fuma nga pona mwasa pomo na poto na mwasi te nande na ba mama o ba sepela na musala na salaka so comprendre ba maman oso ba vandi boy ayoki musa Yannick ne wa pesa message à CP loko ba maman Joséphine Mengi na Paris donc mère wana a sapotanga donc ça dit que Yannick Wenge osa musa no bien so maman Karbira loko ba maman Mimindu ba maman Louise Ndona ba mère ngala ba jeune fille boto sur la télé ngala responsable ngala célibataire mais atala makamnanga la yebi lobi na zolanga mwasi so pe apoto ça un problème té libala ya rapport un problème té mais et je commence au problème parce que et je compte ici bino mibali internet na ba confusion na ndenge nini Yannick Wenge azo travailler na site moko songolo total na biso kombote un tel peut azo travailler na site songolo maman na ya lingiye soit jeune fille ou quoi je ne sais pas azaka na poto ya lingiye a intoxiqué OK a osa le nom site alongoli sur nom sala place yo zalaki yango to mona ba site comme ça au mona loko baby pesu marambo ya ngwana au mona mère moko boy a salicite mon journaliste moko a renier boy pas a proposer le mois place wana salicite posaka mobile mingi ça surtout na kisasa ya on ba jeunesse à Congo ba jeunesse à Kini bolimbisa ba complexé ba journaliste nyonso à Congo soko tanga ba komona otanga pe ba komona mio faut préciser internet il y a internet pardon ba journaliste nyonso internet ba tanzala ba complexé bolimbisa vraiment ponga pe ba bilo ale elanga omoni ngaso na baya na Congo number 1 mère mo ayelanga banini Yannick Wenge banini ne sawala banini ayelanga masola bolingo lebi masola bolingo na lingaka na boka ye na boka na sala émission yo kapia na boka sala émission team ko mapebi Yannick Wenge yo ne fona betelo Congo so ina meso ni na ekukana na Congo number 1 so comprendre po yo banini na fani na tali na bengi fe na sala di bo fe boy fe na conseiller nga fe na za na ya mokonzi ya Rotterdam ve na papa social c'est di bolo boka nzambe ba bikala mingi te ya sala nga ndinga ba vantité bozwa na pesi binoé grand prêtre merci au grand prêtre bozwa donc na bisi fe on a fait on habité Yannick Wenge ko sa le wana te chana se mais le tala ba site ne botami o ara ce qui club o comme ce qui clean nini
ora soki Congo nini comme soki Congo nini so landeli bongo ana mwasi mo aina poto abilongwana na sa le site omone ezala mais ana fusi disi muto sala nga bongo te so na lobi bongo ba finga nga 20 ans na 20 ans te maman ya nzambe ba ndeko nga na 20 ans te bolimbisanga eza parcours ne to lekani zo ko ana fusi muto ko sa biso bote ngani na vandi yani ko ngena vandi wesa nga longwana sa site po futa nga combien o futa nga combien mais au sali site na moyo mo komi boss mama o komi boss bona nga na bat na mboko ana site ma olela ana site akukata ko sala émission te yo yebiet to tanga ka ko mona ana site na ye mais akukata ko sala émission te ata na caméra te pour ni presser ko sala site el logo te mama yo ne ka boko sala site na minute papa moi leader ba bota makala ngo ba ko mango te na ko maka patron ya site te eloko ba bota makala ngo papa ba tu misusu yani ko longa na longa pa ba sora ba ventiler na fula bango eka na longo kongo na mba na longo ba be nga ba si tinyo la leka wana ba kaza soki trouble ba kongo soki ya sika soki nini ba nini tout ngam na fula bango pa vane so tala be mission nga so ba vie be mission nga ezaka élevé par rapport ba journaliste ba onyesto zo comprend tala na méchant maman na vraiment la méchant ba journaliste so Congo en tout cas ba ndeko nga poto ba maman nga poto boza kitoko wapi ah boza kitoko wapi botikana nous kobetisa ba jeune wana Kinshasa mutu que non sala site sala site moi c'est site on peut simbité tomboki ya komo zonga sous place à Utaï parce aux agi de moi respect au longwe au sala site au simbité au zongi susu au perdre dignité ah botikana ba maman botikana ko intoxiquer ba jeune wana ba internet lobby ba ça ba internet beaucoup ça bango ba patron ba site bon mérité on en sait vous comprenez bon mérité on en sait donc tu comprends la chose yani on est méchant ma bé mais tant on peut mère moko bima solliciter mère bima a solliciter yani wenge solliciter ma mususu to ça na biso mamba ça la site pour l'instant na ça là parce que ngamona na mbebele comprendre na mambebele na Congo na ba business na ngana na sala na Congo yo yebi la charmante awa pena na makamna na sala na ba site comme trouble on a une place na za makamna sala pour na sala mission ko ma passe pour makamleke belé so bina sala yo sala nga site obebi simo zo mo atindela na chata carbier na chata na sala site quoi. Merci à Maître Carlos Kalala Balobi, Bandal Miroir et à Bandal, Maître Carlos Kalala, merci à toi. Merci aussi à grand frère propre Blaise Bilé, les Balobi. Sa père n'a pas mort en Afrique du Sud, Blaise Bilé, pourquoi pas dans le léopard de la SAP. Balobi, respect dans le léopard de la SAP. Tant bon monde à Tokyo, c'est-à-dire la charmante à côté, j'ai un côté. Moi, Tokyo, c'est vrai. Merci à toi, la grande dame, maman Francine Nguyen. Mais message, j'ai pensé qu'il toko, c'est-à-dire, message, il y a Yannick Wenge, dans un profiter, ça yo. Moi, sur l'ingo, tambo la mutaka, l'ingo la xabatunion, sur le lumu na yo. Tika kobe ngangai. La charmante, na yisa bino, sur on a besoin, l'on a na Congo, dialogue, benga Francine Nguyen. Yebisé na ozongi selo mbongo futelaki la charmante banda Congo ti Afrique du Sud nandenga zo charge na ngai 2 ans au union surtout soki boyoka na Francine Nguyen ozongi selo benga na kota na si yo moko nano zana no responsable to za modèle to zo benga na kota na site na yo omona na kamwe yo moninga na elonga bata mitakala na lobelo vérité pour na lembi ba appel na yo. Si capé au chat double na ba jeune na biso congolais, c'est-à-dire que non ko intoxikara bango fongola bango site biso so na Congo dialogue to na boss na biso mona moi si Francine Nguyen okuta bizoba wana ezate to na ba journaliste Zini Kumbi King Songanzila ka grave to na ba Toms maman na biso za maman responsable respect na yo Francine Nguyen la grande dame mais là Zini Kumbi ça site alors il y a ça site ba na tourner na ça site ba na zongi susu te asa Congo dialogue ah zongi ba je na bino oh ba beta ke bon pe ba je na bita so ba beta ba je na bino bozo lo moi bozo na yo na ça site so ki to lo mo bongo do azongi susu donc ça les site ma zalab ma fidèle quoi donc ça la bien quoi tala ko na ba loenga na te tikela ba pecho na sa mam na bango yo so la no pepele quoi l'international Kumbi balobi Zini Kumbi l'international zalara wana po maele belé c'est-à-dire Congo dialogue toi famille ya munene équipe ya professionnel, c'est-à-dire biso sala msala kitoko parce que boss na biso aza moins so à se respecter en Belgique yango biso to sala msala kitoko. Des gros bisous à toi aussi à Papi Mbo mabalobi grand frère propre merci. Merci beaucoup pour le message. Merci. Merci. Et pourquoi pas appel femme,
Nana Boduka ya Edi Badiata balobi RTVS ezongi lengi Charlie Prince RTVS ezongi lengi po Nana Boduka zongi wana chaque vendredi Nana Boduka ça wana yani yonge tozo chiter na biso na lingi quand même na ebi pe ozala no pe reconnaissant hein? Mais il y a des malgré l'expérience mais ils appellent les journalistes sur internet que soit vendre le bité au penia ça la msane qui toko faut respect na pe ça ina longo la tâche chapeau ce qu'on a bana mibali ah là-bas mbali bon na TV na papi mboma ici et na ba internet ah internet c'est mtate bon tout buzoba yaniki wengi internet c'est biso mtasala msale qui to wati talanga na yaniki wengi ngana to beta kati to tonga pona lingaka partout na sengi na cameraman nga zwela ngana no longo nga bien yani na lingaka partout très bien longo la lunette banapendaka hivi PM banapendaka hivi yani wenge na ina sungoka eh matika songo Asen na tunyo na ba journaliste oyo so vandi ozi molongo le chapeau bi wa sala msani matika songo chapeau yaniki wenge ah ça bien ti mais au moins ina batakini bakamu yo yaniki matika songo 60000 vies 60000 vies bon nga sala ba 150000 vies ba 200000 vies na Congo number 1 wana za ba émission news mama ya sala ga bongo la émission news te émission nani ya nini ya sala ok matika songo boy Frank Stemai ba bango tu basala msa bien pour la moni o polémique bango tu basala msa ngala tuni yo boy na biso o mayo ko reconnaître ngala minute o so tuni ngala charmante reconnaître Cédric Wenge Cédric Ituku très asa cameraman on a correct quand na sala msane qui talk of mal on a pesi mbote vraiment parce aux ali Cédric Ituku cameraman na solo ça dit faut sentir noir quoi dans la habité quoi merci na masa na filmer biso et pas sala msane qui talk of 7 hein 7 masa nga 7 na sentir vraiment filmer ah la habité comme ça cameraman na ça dit na sentir filmer na sentir voilà ça va quoi vedi bana poto pas la Brazzaville que na tout na o moi la charmante non que na ngai donc on dit quand même Frank Stemai hein Frank Stemai Frank nani Stemai ah tanga bani émission za ah na foot d'ici Olanda te na Olanda na sur site olika ah epsan Congo France allez à Congo France la nesiko peut-être y Burundi alongwa omoni kolanda omoni kolanda yaniki wenge banapendaka hivi Didier Chombo Petit Jésus le millionnaire balobi respect na Didier Chombo le millionnaire Petit Jésus pourquoi pas à DK Métis Service balobi visa et comme na lengi parce que non toi na boss na biso za yani wenge avec tout na Congo ça dit John na boss ma belle ya makas mais keba coulisses coulisses te wana coulisses zo comprendre elo esa oyo ba prêtre oyo ba bimaka te azo bimisa azo ba tumsusu tamsu na Congo aba reconnaissant ena bona mboka mo boy complexé ba bitso ba yela ki ba sala ngo te la désharmonie soni pona mutambongo ça m'a trop quoi n'importe quoi merci Yannick Wenge na boki te o bwa no na pesa na ngayo na bwa na ngayo to comme na biso na siko lo bwa no na pesa non quand même merci na pesa non merci beaucoup Jenny Okasa la charmante de la presse na pesa vraiment merci Yannick Wenge po oboyi na okondima no bato mais na yebike na samutema ozala mutu moko ondima nani ngana ndima na monde internet sono ndo loba ba finga ngap vanta ngana yebi na ngai on a pesi yo félicitations pour ondimi attends on sala une émission bien te mais ondimi Frank Stemai merci nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à la grande dame Francine Game et merci à toute l'équipe de Congo Dialogue. Moi, c'est la charmante Balobi. Télé News, restez branchés, scotchés, cimentés sur Télé News. N'hésitez pas aussi de nous suivre sur
www.congodialogue.com. Et bientôt là, en direct de l'Afrique du Sud, la charmante de la presse, c'est-à-dire RTVS, on peut s'en aller, on va noter. Non, non, Claude, on a vu que c'est un PSio. Au musée, là, on va prêtre belé. Il y a un assistant à la PSio micro. Ok, système K, papi Mbomat. Non, non, Bimalanga, merci à toi, Julien Mbala, les gourmets, c'est des ronds interviews, Babi Manager. Merci à toi, Julien Mbala. Et merci aussi à toute l'équipe Balobi, équipe nationale, Baza en Afrique d'ici. Merci pour saper en abisso simplicité au WAP. Simplicité au WAP. Et pourquoi pas à mon grand frère propre, il y a Blaise Babi saper en abisso en Afrique d'ici. On est ensemble, il n'y a pas de souci. Restez toujours branchés sur www.congodialogue.com. Vous ne serez pas dessus. D'ailleurs, Sarabino, les camps expérience, beaucoup de cas. Toi, les camps expérience. Nous t'avons na yote. Mais tout peut ça respect na bato ba na mbongo benana no komi kitisa. Otali mutu bo em so po fioto lié mais keba. Grand prêtre na ndenga mukete deka multi service. Arome ma famille nous ma. Totika rozala ingrat parce que biso toza bata média si ça ne va pas to lobela yango. Totika rozala ba ingrat. Merci à toi deka multi service to senti pendia geno prêtre a quitté le biso na kati ya mabele. Restez branchés, scotchés. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao. Yannick Wenge, tapez sur le micro, mais il faut téléma. Tapez sur le micro, mais merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Et il y a une émission. Merci beaucoup. On a fait un DK production multi-service. Donc, on a ma famille, moi, au Congo. À quel moment les États-Unis et le BLP le budget ne peut bouger. Merci beaucoup. On a essayé de boire le beau ensemble. Mais fait la Kati, maman Mimindouma, Babi, maman Joséphine Mengi à Paris. Merci beaucoup, maman. Francine Ngé, moi c'est pembe moi la popé mon colo. Merci beaucoup. La bienvenue sur Blanda. Bisous Babi, le part de la SAP Baza. Ah on a raté Afrique d'ici, ça dit match avec Toro wapi. Bah jeunesse ça va complexo bah qui wapi bon. Ah Baza te. Merci beaucoup. Boz arabe bino. Ah boz arabe les émissions on raté le ba 3. Bolim bisanga ba tu nyonso. Oh bomoni ke na lobby mabe. Oh ke suyo na ndako wandola nango bi ke Yannick Wenge ya sala émission na lo baraté a finga raté. Vous sentez que vous êtes choqué. Vraiment bolim bisanga vraiment ba tu nyonso bolim bisanga. Vraiment na évité quoi. Boz araka bino, boz a décidé. Merci beaucoup. La bino nyonso ba na nyonso a Poto, ba nyonso Belgique partout. Boz araka bino. Nous sommes arrivés à la fin. D'ici là portez-vous bien avec l'espoir de vous retrouver au prochain numéro. Ciao.